Kaya lobako. Ozo simba libumu boye. Osali na lieki biloko na ye. Ana ese maman na makulutu. Ah? Je sais. Maman. Je sais. Atambila ngai. Mama mi fanda. Mama, na fanda kama tata fanda. Mama likambo boye loko fanda ndenge nini mama ngai. Olanda nini yo? Olanda nini? Et pas Alpha. Je sais. Maman. Alpha olanda nini pas? Olanda nini pas Alpha? Ndeko na yote. Mwana mama na yote Alpha. Mama yaka. Ndela mama. Poko loba. Alpha. Di mama. Poko loba. Ili kam nini? Sokomia wandenge ni. Je sais. Yo lobi ba si ba mama ki ngam bad na yo. Ke ngam bad na. Esa yo bi mo sina ngate je sais. Oh. Opa kamblani. Non, pose à clair. Ndoya Yo nga sa se na yo yebe ngoti. Ngana kilingai. Ngama mala yo. Ngai. Natika walongwa semite. Mela ndimi ngala kelo so semi wana. Ke mama tete. Mela lobi esali lopo wana. Lo kenya taka mabele ote. Mama. Yakana. Moyo yo biso nyoso to bona na yakana. Mama yakana. Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tangisa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaire. Na $20 nayo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bosalaba Dona Bino na numéro Oyo. Orange Monnaie, M-Pesa, Airtel Monnaie. Tozwani Bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Ozana kombo na ngasi Gladys na eko pesa témoignage na ngana oyo nzambe ya Ozana asalelinga bande konanga na bande koteka na wenze biloko nanga e bande koteka mate lorsque baninga baza peni nanga bazoteka kasinga na banda koteka te bande konanga na moni yango oyo eza malchance na ke kolukela ngo délivrance na kene kotambole pa basala nzambe na ke pa ba prophète ba pasteur bande ko babande ko senga ngaka se bambongo kasi na sila ki kozwa délivrance te lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisinga na délivrance bande kolanga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka pona mbongo wana bande kololingi nanga ekoteka échangeaki na ke kosomba biloko nanga pour la première jour na sombi biloko na ye nango na teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alisimbikisi na ebisi bango na simbikisi te kasi na leki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya Ozana esili wana te bandeko nanga nazalaki mwasi ya mikakatano mpona koluka ba visa partout na ke na Allemagne na ke na France na silaki kozwa ba visa te na bandeko kozwaka toujours ba refi kasi papa tango alekiselinga ngo délivrance yabisinga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe akorépondre yo te bandeko na kie kokotisa passeport nanga na ye na moni na zwi visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka o nazalaki na koti na kati na mboka o esika naza yango na eko kumisa mone na nzambe na kati ya Ozana bokozwa ba délivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris na linyaki na partager na bino témoignage na ngai concernant Musala.
na banda kosala esika moko boye banda ko correspondre na ba étude nanga te mais nazalaki na choix te et na banda komona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba esika ebele mais banda ko pesa kaka ba refus na ba refus tant na kutani na prophète Moïse na leki na délivrance makambo nanga efongwami na moni penza loboko ya Nzambe esali lelo nazoloba boye na koma responsable donc nalingaki na remercier Nzambe ye moko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya Ozana pour na enseignement na suivi bapesa biso chaque jour na lobaki déjà ba oyo bazoko luka délivrance il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili botia kaka Nzambe liboso bokomona bokoumela te makambo na bino kofungwama pe na lobi lisusu ba oyo batambola partout koluka ba délivrance oyo esimba te awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto. nde na nsima wana mama moni moyen te abi tozonga na lopango ya famille mpona ntango tozalaki na place tobandaki kofutela na mama na papa tozalaki na grand frère na nga ntango papa akendaki totikali na grand frère na nga ye nde vraiment mwa ntango papa bandaki suku tobandaki koyokana susu bien te na papa nde azwaki mwa relève moke ya kosunga biso nde na nsima wana eloko moko eyaka osalama grand frère aye okufa. Oh là là. Oh, ça c'est quelle vie ça? Vie très compliquée. Oh, nos amis. Léla Yaya. Courage à toi. Naïbinde ni sala so pour faire le moto aza qui cher hein. Très important même. Ça choque. Ah Jésus. Na ule ngokota na ba pensée wana. Yaya, courage. L'essentiel tu as envie, tu crois en Dieu malgré les difficultés. Ok. Ton grand frère a couffé. Maman est au monde à moi été abi, moi tout fan de souplesse wana ezate. Pour moyen ezaki li sous-souté. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Donc accident. Ndé ya kufa un accident. Ouais. OK. Binosko difficulté koti. Et koti makasi. Ya makasi. Ndé maman lobi to ya kozonga na famille. Na ye. Nde toyaki kokita na lupango ya famille ya mama tofandi na lupango ya famille ya mama tozalaki mama kulutu nde azalaka wana na mwani ya mobali mwani ya mobali asalaka ni bavoyage na ye mama kulutu ayaki kokufa moto atikalaka wana ezalaki grand frère wana mwana mama kulutu nde ayaka kotikala wana. Donc c'est-à-dire que maman tant bino bokomi wana maman kulutu asa kufa na ye. Oui, déjà mikufela. Ah ça mikufela na ye déjà. Oui. Donc moto atikala na kaka mwana mama kulutu. Ya mobali. OK. Nde mama azwi likanisa banda oteka matembele po esunga biso na kolia. Mama kenda ne tongo azonga poko. Nga pe natikala nanga po na regarder ka ndako. Po a grand frère na biso wana mwana ya mama kulutu. Ya sala ni ba voyage na ye. Akota ni banzela bandundu na ye kosa ba commerce ne nzela bandu. Afanda nanga peso mama ye omona ye de lundi tu samedi donc azala ni te natikala vraiment nga moko de natikala nga moko so pe grand frère aye ayaka grand frère na biso na mwana mama kutu biso ayaka okutanga kanga moko la ndako so kaye oya aza nango besoin sala na lupango asali asimi nzela mokolo voyage ne koki akei
Na lopango bozala na bato? Non. Bato bazala te apa porte moko eza na te tia balocataire mais locataire yango pasala na ye azala vraiment Ah, eza lokola deux portes. oui. Porte ya bino na ya balocataire. Oui. Ok. Nde soki abimi na ye abimi eloko vraiment nde meminga awa Ah. ameponika ngai grand frère na nga wana na comprena te okomona fani na ndako aluki tobima nga na ye Aluki bobima nini bokewa restaurant? non donc tosangana ne lokwa mwasi na mobali. Oh. Mais tu as dit qu'il y a ça, mon maman, non, c'est-à-dire c'est quand ton cousin, hein? C'est comme ça on dit cousin, cousine, hein? Oui. Ok. Tu sais qu'on a comprendre te. Non, tu m'as dit que zanga de plastique. Non. Hein? Et ça n'a rien tout mal. Parce qu'on dit matin que yom to salaki, on se connaît nos salaki. Oui. Parce qu'on les la pointe. Donc, c'est qu'on a comprendre dans que zaki ngati. Non, moi le quoi. Le quoi de te quelque part. C'est qu'on a comprendre dans que za mabe. Na moment ni no comment comment na que za mabe. Première fois, tango abima nanga. Elenga moko banga moi. Hein, nzoto malili. Força que yo. Oui. Comment qui simba tina. Te ko simbe za au forcer. Quand je dis qu'on forcer, c'est-à-dire dans au brutaliser yo. Et on est là tout ni soka força que yo. Mais ce que simba kyo, on est à forcer tes alliés tendresse. Azo luka, pourquoi tu as le même sentiment que tu es une grande fille, tu sais de quoi je suis en train de parler. Non. Oh, on a non le baise et au cause de la physique te. Oh. Ya. Tu go mbouye ngaro. Et ça physique t'endeni, c'est-à-dire une gelobani. Non, moi le quoi. Dès que tu utilises qui puissance moi quoi ma bé ou est-ce que ngana eto coucher. Dans la normalité boyo ko linga été. Non, oui, non ko sala ngote. Bon ça combien de fois? Donc plusieurs fois. C'est beaucoup mieux moi ça me base. Du coup, mutu bo sala déjà. Après le loyo rendre compte que non, au mona gezaki yangoti. Er mo pe yo mo po bando so ba sensation, tu ba tambe ngo sensation, tu ba sentiment, non? Yo mo po bando za la provocatrice. Koko sangate na ande kono mwasi. Non. Ce qui ya sidi. Nazo ko takine ote, d'accord? Oui. Nazo condamné au pété, d'accord? Oui. Nazo pour ça to sol. OK? Tu peux me parler comme une sœur? Oui. D'accord. C'est vrai que Ebandeli comprenait. Je suis d'accord avec toi. Mais au fur et à mesure, on continue à béwana, non? Bongo ti. Na koti na béwana na makasi na ngamuti. Qui na makasi noté mais quand même au kotaki. OK. Quand même au kotaki. O comme sepela nango. Bongo te. Comment ko sepela nango et comment peso ki kuzaza na e libre yo provoquer non na tikando sala ngoti ya odo batane surtout aux élèves comme moi c'est mobile wana toi tu n'as jamais eu les sentiments pour ton frère oui ye mo nde kaka nde mutabande ko za na posa ngana eto bima mais attention qu'il y a ça na posa bo bima na ye moi je pense que ceux qui mobile attaque tout bon to longa na no sentir que ça esprit moko boy attends ngande na zabo. Je n'ai pas dit que comme j'ai un homme, à tout le temps, s'il vient, je vais le satisfaire.
Et à la maman, non. Et à la maman, je vais pousser de raison. N'habite soko comme ma place ngalaza. Non, comment? Je te comprends. Mais non, lingaka kate. Parce que tu es adulte. Tous autres traités ma kambu, il y a mineur t'es ici. Tous autres traités ma kambu, il y a mukolo. Je pense que tu peux avoir 25 ans ou plus de 25 ans. Alors déjà, na âge yo, c'est-à-dire il y a certaines choses où tout le temps ça n'a conscient. C'est-à-dire quand tu es une fille, tu es consciente de certaines choses aux autres. Non, l'ingato qui n'est pas un caractère spirituel, oui, ça peut aussi. Mais il y a des moments où tu pas avoir conscience. Bon, on a respecté l'opinion. Au bandon, ça, on a consentement. Après, nasima kobima naye. Nasima ya kobima kabima naye. Naye ko comprendre que nakangami na comme na zemi. Ah. Nde na komi na zemi. Nde nazabu na zemi. Na zemi. Ok. Naye koyebisa ye ke nde nazabu naza zemi. Tant nayebisi ye ke naza zemi. Azala vraiment na esengo te. Aye koyebisa nga. Nga na to abandeko to kobota te. Tango ayebisi nga bongo abi soki moyen kokozala nalongola zemi. Namekaki un peu koboya, mais atalisi nga ke soki famille, soki mama yoki yango famille okopanzana. Donc atalisi nga kaka ba o eza kaka ke nasala ngo mpona mabe ezala te. Bima mabe pa mama te. Ayo osomo kisi. Nga na mila. Kwaze milungu. Zeme bila olongo. On appelle ça qu'on y jaze pas? Non, ye moko oui, amana nde basi ba mela liboso. Ye moko akenda sombinda ye linga. Yo botangi te, yo botanga te? Ngai natanwana nazotala kake o ya yebisaki nga na otala sute ke soki ni faut contrôler kake kwa na luka kaka moye ke trace ezala te nde na milaki na mele sel na ngwelo te ndayo provoquer nga ke alobi to kende na hôpital babeta nga tonga ya kobeta pone sala ke kole fungwama zemelongo nde na baninga nazala na bango nde bayebisinga na meki kotuna un peu ba naluka mwa conseil nde bayo oyebisanga babike soki nake kokende babetanga tonga na soki elinga te okoprovoke nga basala nga etage ekomema nga complication na nzoto na nga. Ah oui, parce que makili ekobima ndambu mosusu etikali mingi ezala bariske ya bamisusu omona place te bimi te place te etikali na libu nde naye koboya siko nde naza boye oyeba te ona ntango okende oexplike baninga na oyebisa bango ke ezemi eza ya cousin to oyebisa bango kaka ekomi na zemi nayebisaki bango te ke ya cousin nanga nayebisa bango kaka naza na zemi na olinga nalongola nde nameki kobetela bango. Est-ce que il y a des conséquences sur la question yo notice nango tangi? Est-ce que tu connais les conséquences? Pourquoi tu veux perdre ta vie à cause d'un an? Conseil ka yé la ki wana liboso, il fallait refuser madame. Obi yango priaka. Sambila na reobot. Éviter que qui soit na ndenge bimite wana donc bit nango fait fungola col pour bima et bimite et fans. Est-ce que yebi qu'est-ce qui se passe dans le bumuno siko?
Et que bloquer paix. Moins conséquence à l'issue. Maintenant, c'est quoi tout ça andine? naye moyen kokozala napesa bino limero bobenga mama na ngai po nga mona okoko oyebisi te naomwa te nde nini oyebisela ye naye pesa bino bobenga mama mpe moyen eza alukela ngai ata mosala nzambe asambela mpo na ngai Po esa ni. na comprends que bilimi mabe oyo eza ngai te. Mais tu aimes ton cousin en fait. Olingaki hein? Bon muto linga to longo yake bilamba nini. Qu'est-ce que tu gagnes dans ta relation dans ton parlant? Tu gagnes quoi? Il te donne quoi? La bando sunga ngai. Amba pantalon, baguette. La bando sunga ngai un peu par rapport ndenge te lobaka ndo pesa nga monde mobile pesa moi si na ye. Sois clair en fait madame. Je pense que biso tongo ye déjà les likambu na yo tu comprends ba concerné on monte tout na concerné asana yo sai biso mama na bino o sai biso na cousin na yo nde tongo peut-être biso ba numéro komi tout ça va peut-être sto benga numéro wana kala avant que yo sa biso demande so yo bisa mama bino ni ye cousin azolobani on aura cousin azolobani tango uche pa ba camarade no ba lobi ke kolongola zemeza mabe tongana ko compliqué au PV ozongela cousin o esole na ye nazongela ke nayebisaki ye mais alobi il faut kaka elongwa donc azaka na décision ka zemelo elongwa kaka ndi avant la kota na conseil au théo bible na l'action makambo sali ona cousin tous on en pose en tout cas na makambo e salami ona cousin zwa temps ya kolela lela penda lelo na tikelo temps lela parce que bozana na ba problème malédiction zana likona bino bosali la abomination bobuki plutôt mibeko ya nzambe bokatisi pena mindelo ya interdiction. Voilà, on va prendre une pause et puis on se retrouve après. Merci. Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tanguissa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaire. Na $20 na yo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bossa laba don abino na numéro Oyo. Orange Money, M-Pesa, Airtel Money. Tozwani bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Partout dans le monde, Rock City, Awa déjà na kata Rock City, la cité des chrétiens. Ma belle à banana Nzambe. Rock City, la cité des chrétiens. Oye, pesami pona yo, ponanga, pe pona biso
banso bandeko na ngai ya diaspora bolamuka promotion ya mabele na biso ekosila kala te kima mbango esika ozali yaka kosomba mabele na yo na prix promotionnel na $1300 ya pamba okomi mokolo lopango neti baje na $1300 ya pamba olongwe na vie ya kilocateur na $1300 ya pamba olongwe kodefa bandaku ya bato kima mbango parce que temps eza mokie moment ya promotion batiaka yango mingi te batiaka yango ka moke mpona baoyo baza na chance nde bakozwa opportunité wana. De retour sur ces plateaux, Orphelinat, bravo Josie, slogan Les âmes qui pleurent. Merci beaucoup. Nous avons surtout à soutenir Bisso. Bazongi déjà qui est là, si de côté on a l'école vraiment bien, baza pour améliorer vraiment petit à petit. Zambalo la pambola bino, basake yaki, bakaye, bandeko batina ki bambongo, on a payé quand même compte ma frais scolaire, que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Le reste, trimestre, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour l'assistance sociale. Vraiment, on a besoin de vous pour la guerre. Qui te kende nzamba pambola bino pour l'assistance na bino bozo kosala bande ko bazana bopito bakolela lisungi to sengi na ndeko nyonso nzamba simba motema na yo olekana kokanisa bana bitike. Merci à maman Bibiche Zola depuis France, que Dieu vous bénisse maman Bibiche Zola, que Dieu vous bénisse. Merci nanengo ko rendre biso visite, pourquoi pas papa Samuel Bika depuis Lubumbashi, que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Tout le temps, tu es là. Maman Lydia, maman Esther, maman Adassa, maman Deborah, maman Hélène, maman Jackie, maman Charlotte depuis Montréal, maman Angélique, couple pastoral, maman, que Dieu vous bénisse. Papa Oscar, papa Biscotch, Raymond, que Dieu vous bénisse depuis Australie. Merci, vous êtes tellement beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Comme membre, comme membre, au Bengi Bisso, et nous sommes là pour vous, pour vos prières. Vous en avez besoin de prière, vous en avez besoin d'orientation. Appelez-moi. Je vais vous donner, appelez-moi mon numéro plus 243 81 00 27 303 plus 243 81 00 27 303. Donc, Sabino adresse là où je suis en train de émerger. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Vous avez des soucis, appelez. Vous avez besoin de consulter, appelez. Que Dieu vous bénisse abondamment. La sœur Jocelyne. Maintenant, qu'est-ce que tu penses, Nazim? Mais envie est ça. Oui. Envie à l'ongazé, mais ça. Pour la grande fois, Kakanda Zo. Ozo répondre à ngate. Yomoko personnellement. Décision nous en haut. Et tant que nous commis Nazim. Ah, oza poso bota. D'accord. Nazo banga. Et koko provoquer nga pe ba koko katanga ba trompe ou bien na oko kufa. So na kufi na otika mama na nga na tika ka na ngai. Surtout les sumo bosali ya makasi boko c'est inceste na famille. Oko longa pezo moko okay peut ba trompe ko to kufi. Kufi. Parce que la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. À ta phrase, on a eu quand on était baloba, on a l'église, t'es pas au prière. Tu penses que maman n'a pas partagé même ma vie, nayo? Il y a des boutiques. Peka ayenda mutu akoza na souci likambo ngana sala mwa na banga ki koyebisa e point
na ebisi nga moko akoza na émotion mususu liboso na nga ya na mona mwana ebisi nga moko ezate on na ye na moi pa ya bino bosunga ngai soki moye kokozala bopesa mama conseil lukata pasteur asambela mpona ngai non, avant pasteur avant de prier pour nayo, yo moko d'abord kota na conscience, comprendre que makambo ça les a bien, bana osa prière à repentance. Ah, na osa nzambe mawa. Ah. Après assistance il y a pouvoir eza likolo non, c'est-à-dire la spiritualité eza ba pasteur grâce au nzamba ti ko ba pasteur tant à prier, ba pasteur ba biki sa raté, mutabiki sa mpeza nzambe. Nous avons bateau, nous avons etinda, hein? Mais d'abord ta volonté vis-à-vis de Dieu. Pas ni nous ça ensemble. Soy maman combien côté. Yo moko personnellement, d'abord toi-même d'abord avec Dieu face à face. Parce que David tant a sumuka qui bonjour maman. Eh? Oli borona. Je sais ni. Hein? Eh maman, ni na one lungi na so mono ka ke lungi ngo ise sengo teli kama ezani. Telo kote na koti ya wandera na koti boy pe na yipite. Obengi ba bengi selinga nini na ego sala nini sika ona so mona ngona no. Soki ndenge ni lungi no pe ya mawa ya kolela ezani. Oyo ki lisusa ngoni na. Basango sina yoke bele nini. Maman, Maman, bonjour. bonjour maman. Ya na ofanda mke. Je sais nini boyenga ina yo nini. Je sais nini. Naso tunu eloko te siko maya bisu na elongi na yo mama olingo bomanga. Nazo komi ko yoka somo nazo ebatesa ni. Naso tunu zo tala boye mama na ngesa likamuni na. Boni. Naza malamu mama nde na utinda ko ndenge nazo mone boye na ebite soki na lobisani. Boni oteka na journal lelo ekibia. Koteka na ngeleki na malamu. Ne boye nde nazo sepela pe nazo ebate soki sangoni. Sango ezali penda. Nani lisusu? Kombo nani maman? Kombo na mama mani. Ah maman mani. Ah pauvre. Moi ça reprend la biso pe comme on est mamie hein. Et ah ya zali. Moi ça ta biso pe. On est nini. Oh mamie. Ah mamie ya mamie Lingombe. Nazo La ebate. personne mbo te sert mamie la prophétesse. Je sais nini mama na nini. Maman, est-ce que non bota moi non à moi si boye au surveiller ka penza nandi la mouvement na ye. Ta kola boye. Soki na landela ka eta ko akoki ko koma boye te. OK. Na te ya ka ndenge moboti no sa te ya mwana na ye. Ta la vie o ngana zana. Vie ya souffrance o ngana zana yango. Nakoki ko te ya ete ka ke tambola ngasone na te ya ga tambola malamu na mokili. Azala malamu. Ata na batu na kati ya mokili. Ai bande batambola. Ponga inanu na za mwasi moko na za mwasi moko na tikala lokola veuve. Na tikala lokola veuve mais na za veuve. Na bokoli bango lokola ba orphelin. Boko mbazaki ni bale. Tikala oza lokola veuve na za veuve te. Na za veuve. Parlons au lingolo bani. Papa na bango azali. Ah papa bango azali. Mais akenda kaka bo. Ah veuve en espace parce que mona na raté. Na raté ayebani pe position te. Ndenge na tikali ko boku situ ya tikala ka mwana mkendenge na boko libo. Mani ndeko na kenda na ye. Na vungisa molimo epa ya nkolo nzambe. Mais siko ye na tikala na ya pesa ange seng. So na so comprendre na koti awa, obengi singa yawa na koti awa. Kokota ngope na koti awa ebongi na kuta ene sengo na somo nelongi na ye mabe na so eba pete na ndaku pe na yebite likamba ngo eza nini ndenge na so eba te so eza nini elongi ona somo na yaza nga pe na yebite na banda kolela na koma na elongi ya mawa lokola yo to na sala ndenge ni yaya expliquer mama te nini ko mama na ngai nini
Jose nini yebisa ngai mama na yo nini yango babeti yo na nzela kuna o tokuta na kisoki na likamno yebisa ngai Jose Mama. Loba te ya nini babeti opana bongo ezali Molipisa ngai. Mama osalinga nini nazalaka pe na babiju te okoki koyiba mbongo malonga te ya koteka kaka ya koluka eloko kolia nini Molipisa ngai. Jose tika kosala nga boye pardon tika kosala nga boye loba na nga likambo mbala moko kolinga te yenga mpe na banda kolela ndenge na sa eza nini Mwana sana wana buloti na ngai te. Jose yebisa nga likambo ndenge ezaleli tika komema nga soki ndenge nini tika komema ngai okoya koswisa nga mutu okoya komatisa ngai tension estomeke oya kosala ngai yawa eza nini ngo likambo eza nini Mayebisa nga ki osangelo te. Yaya, likambo osali wana osali mabe po ano solinga aloba no osali. Mama likambo nini ngo ya mabe asali nini abeti mama likambo oyo osala. abeti mutu na nzela oto eloko nini mwana ngo beti asala koma oto eloko nini Ma. Ya mwana makulutu. Obomi tosali ye nini Jose yebisanga nini obomi ye siko osali ye nini oyibi biloko babiloko na uta kovaci bambongo no oyibi toni Yaya lobako siko ozosimba libumu boye osali no lieki biloko na ye Nana eze mwana makulutu. Nini Jose Mama. nzambi na ngai Jose Mama. Jose nzambi na ngai nzambi akufi na ngai Jose wana ozoyebisa ngai ozoloba na ngai oza na zemi ya nani ya mwana ya mama kulutu yo makambo oyo ozoloba Jose eske makambo ozoloba na ngai vraiment mama bongama na pardon bongama kolinga te na kweyawa yebisa nga verité yebisa nga bosolo mama yebisa ngai olokoti zemi na balabala okosela mwana mama kulutu na yo Jose eza nini olokoti zemi na balabala pa bafazer pa bakulu na to wapi Mama. Ndekene. Mama mi fanda. Mama na vanda mama tata fanda. Mama likambo boye loko fanda ndenge nini mama na ngai na sala ave sawa te compliqué biso kinza te pardon. Nena sabo ngamo kutu makase eza te lelo. Siko loba boye pa na sala ave sende mo fanda yaya fanda na fanda. Expliquer maman no likambo clair. Ngai nzambe na ngai je sais bisanga makambo malamu te mama na ngai bisanga makambo bien mwana na ngai mwana na boko ni na pasi nte dimaki te mukolo moko na otsaka basandunda na mutu je sais bisanga makambo malamu mama omoni Jose ninga zawana ninga tikala wana ndeko na mobali mwana ya grande sœur na yo komone nani mobali no foye bakombo na yesi mwana grande sœur nga alpha na tikala na ekuna tikala na lupango alpha okay ya alpha de mwana grande sœur na propre ya yo atikeli nga libeli mwana na ye okay Bami bale, ba mama sa mbali. Mama tiko loba boye te. Poème so ko peso explication te. Ba mama sina mobali ba, mais sana na bolingo chaque jour yo ke o kati pongi 4 heures. Je sais na ke lugandunda. Okolanda nini e pa de matembele. Ba ngo ba ko mama sa mbali. Olanda nini o? Olanda nini e pa alpha. Je sais. Mama. Alpha, Olanda nini pan. Olanda nini pan. Ndeko na yote. Mwana mama na yote alpha. Mama yaka. Ndela mono tension yo. Selanga yo apa. Je sais. Ndeko na yo ko terminer yi. Siko akomi na zemi. Mama na kufa pardon. Zema ngo bali ba longola. Sa melisa ke dia kiss.
maman n'a pas pu faire un peu. Oh, il y a pas de explication. Et on va n'est pas alpha. Pendant qu'il n'a courage. Je sais. Je sais pour maman. Je sais que il y a solo yebisangai maman. Yebisanga maman na maman ça solo te. Yebisanga ça solo te je sais. Maman na lo. Non mais ça solo te. Je sais la ngai tabe. Maman pardon malembe pardon malembe. Maman na oku. Ya yo pe lo bakate. Yo pe na oku fa tika yo so bindengwa na oku fa tika yo. Na oku fa tika. Mais non, on pas dit solo. Je sais, Alpha. Je sais, tu vois le baboué quoi. Je sais, tu vois le baboué. Tu vois le dima, pas mal, là, tu vois le dima. Voilà, y a non, y éviter. Y éviter. Je sais, tu vois le baboué. Y a non, tu sais. Pourquoi? Y a, abandon, y a tel habitude à n'dabouter. Y éviter, voilà, n'débona, vraiment. Maman mia kano, moi ça t'a je sais, na mon encore fait l'humour. Je sais. Na mon encore papa tout tikala na mama. Ndeko mobile alingaza aluka tata na oye wana kenda je sais nini. S'il vous plaît ba kotsela ngai ndeko mobile. Boke ndeko mobile. Aya no to sona na eto ba no. Je sais bon minga yo. Mambo esa mamba pasi esa mamba moko donc c'est très compliqué donc. Non mon maman bon no yo kana senti passe ya bon maman ndenge ça. Bon minga yi je sais la ngai bon minga. Mako butu mobimba emsu yonde falo sa na coin o teka so ata mikate mais ya so kataka ponge ke lu nga tembe yo sa ba senti ka ponge lu ka pona na ba bute ko poli na so ko ka mo amuke juste ya Alpha bonjour boni panda Alpha eh oui maman eza yo eza nga maman tokomela wani ozo ça que eza yo répondre makamba so comprendre si so répondre ya tu nezanga pona répondre zanga ah yo na ndenge ya Alpha comme zanga Alpha OK fanda yo Alpha yo je sais ça ni yo Alpha yo je sais yo olingo bomba ngai Alpha yo mtobomaka mama na yo mais bien poko loba ngai Alpha di mama poko loba elika nini tokomela wandenge ni je sais Oza makambo awa te soki likambo yo za ndeko na ngai nga za grand frère na yaka na fana nano mama po likambo ngo zoloba yo za ndeko na onde place penda o sepelisi molimo na ngai na comprendre l'accent mama fana ndoki na koma Alpha yo za ndoki yo Yom to bo mama mara yo bengi nga pongo timne Alpha mama katika tutuma tuna pona mono ndia so comprendre na comprendre peut-être pour on so comprendre l'autre mama tika kana jouer rôle na place na moni Jose na moni mama bo baye ko kanga na nzoto asa mama na ataka nyo na nzoto ndo osile na nzoto na comprendre asa mama na oti na simbiete kasi wana ko regretter na moto est-ce que mama yaka kosimba mwana nga na nzoto bo pamba ofele yo moko nongo vandi wana ti mama na opena se déplacer aya kolone lamba ti omoni ndeko no Jose ndenge ko benge ndeko ti ozo kanisa talika moko to sali biloko te na kamunde to vandika bo batezani Alpha nani aza nani eza Jose Jose siko pana yo répond le score petite sœur nani ndeko chéri nazo tuna yo te na tuni ndeko chéri Jose eza nini makambo ni komelia bo fongola ngana ye Jose na go banda go zipo bambata Jose na beta yo kala na ko ko banda go zipo bambata to e ba eza nini ko na ko kopani ya na ngina tu no na mkoloni ye Jose ça va semblant s'il te plaît Alpha oui maman
Jose aza mwana moke lisusu te. Jose oyo nayebaka ya kala na ndo abenga ye bebe na ngai lelo akomi yaya. Omona akomi déjà grande fille. Yo moni basi balekanaka na katikati ya balabala. Alpha. Omonaka bango te. Hein? Mais comment? Basi oyo balekanaka na balabala na so tunu omonaka basi te. Oh, ya mundele ya pembe mukuse mulai. Kana nalobi ya mama. Tokomi awa po pesa chize ya likam. Jose, yo lobi ba oyebisi ba mama ke nga mbali na yo. Ke nga mbali na yo. Esa yo bi mwasi na ngate Jose. Jose, loba te ma. Kasi loba te yo oyebisi biso ke ye mta Jose. Loba so wanga na oyo fano zo tala so tala biso to sandeni. Osa sambla nini? Osa sambla nini? Osa sambla nini? Oh, osa sambla nini? Non, pose à clair. Ndoya yo nga sa se na yo yebe ngoti. Asa clair na nini? Pose à la claire. Na nini? Kamuzali tokovanda biso toza ba grand frère. Tokoya tokosala petit sœur okoyeli boye toyeba tokolanda makambo ndenge nini. Mais yo koloba teke mademoiselle miwe posenga ya Alpha. Nga nakendaka banzela na ngai. Nga na voyaka. Nakendaka banzela mai na voyaka. Nayebi nayaka na bata. Hey Jose. Zela. Somona wekomi Ngoko mama mubimbo avanja. Awu yo ko selo tata mubimba bweze. Ke yo ne bo mo sambalo. Tela nga yel palinga wa. Yo Jose. Moi na biso toza prendre. Problème biso ezali yo kapasa mama o mona eloko mama na o akufa. Ko mama kulutu na ngai. Mama kulutu na yo. Okomisa mama kulutu na butu to la bindo. Esa mama kulutu na ngai o. La butu na tu okomisa mama kulutu na butu. Nga mama no na abota maliboso. Nga mama kulutu. Sika moni mutu no pe station la mte. Jose vraiment yebisanga na bosolo po solo bi na yoki Alpha zo wanga na na yebi pete so mutu les zo sala bien ndenga za Kani sabia Jose. Mais yo so kata kama makambo. Tangu na utaka voyage nakoma repa na bino. Tovandaka esika moko na bino. Soki loko ezali tokabola kabiso na bino. Bon siko comment mademoiselle milelo kobe otambola ka oyebi te. Nga etake oyebi mwasi na nga très clair. Oyebi mwasi na nga bien. Jose, onazo kamwa. Alpha vanda no kimia Jose. Oza mwana mketo za mkulu. Yebisanga soki ezasemi ya moyibi. Kanisa bien. Alpha. Oui. Opeka nini ona mutu na oyo Alpha? Benga Alpha pe na madame Sambaji. Wala Parce que mon makambo so ça ça loba mbano ye wala so ngo oloba la mbano oloba mbano yo zo ba mama mbasani mama bino mtabanda sa kuna kata sham oyo kata soni te boye mutacho ze so ki ye peke ye pete bani Papa banda po bana wapi makambo olobe loti moni nde na vanja azala clair zela nsambe na ngai malembe na lobi no eloko moko lo wa mwasi no kata makambo pardon s'il te plaît boso ba bengi mwasi no ya oloba makambo ozoloba wana emso ko mababa mama est-ce que si kana mwasi wana na makambo wana jo sasa mwana mke mama oya sa awa ko silo makambo Voilà. Pone olinga ka obebi sa famille na bino. Olingo boma no ngai. Olingo be sa famille na bino poani. So sali likamwa mabe. C'est ça que na conscience nous ont reproché que ça là qui a mabe peut-être faisait erreur. Waza mama na ota passe ya mama o. Famille moi bino ndenge bozali. Ebela tata ndelo. Oki po olimbisa yo. So linga ka wanga ko tsande ko na pasi pona ni. Alpha yo kasi soko wanga ni mwana waza na libumu. Soki na lobota te na vie o wanga ni eza problème te oyiba conséquence obikango Alpha oyebi plus tard ma minu ekomi yo na lobe ko tambola nzela maite oyebi bakambo bino bosali o eza inceste bosali mabe lobe tambola nzela maite soki zemeza yo Alpha arish péché arik akanisa malamu bandinga tambuli ninga tambuli zo azali ya yo mona bino bana basi bisika bo ya ba oli on me la faye kanga moko je te kanga
Jose. Maman. Ngamna bota Jose. Posa bo banongai. Jose ngala kindaka ba voyage. Papa na mbata ka ndeto bandi bo to sakala ngai. Keba na mona ki bo bandi note. Excusez. Jose. Yo lobi se me Alpha. Osa mo amkete. Oyebi muto a Jose. Alpha solo ba ke yo mwasi na ete. Yete mta Jose mi wane sa kata buno. Jose. Ngala ki ngai. Ngama bala yo. Ngai. Na tika lo ngwa se mite. Mela ndimi ngala ke lo so se mi wana. Ke mama tete. Mela no bi o sali lo ko wana lo ke nya taka mabele o te. Mama. Ata kola Yakana. Moyo yo biso nyo so to bona Mama yakana. Mama yakana. Te. Na partager a vie na ote. Kolongol sa mwana zemite. Mama. Kolongol sa mwana. Ya lobi ya. Ya lobi déjà que Amélie ba qui se simbi, c'est-à-dire d'avoir ya kolongola se mesa mabe. Pour perdre mwana rôle kolani mwana. Mama no bokola mwana. O na ebi tatati. Malembe. Tata koyeba na justice nzambe ezala. Kaka ndenge nazo bokola na pasi na sala matembele na mutu. Je sais. Akomi yeba ko se prendre charge pour sa mwana mukete. Aroluka quelque chose à ça pour aluka moyen aboko la zemi na wana po yemo ko mutaluka kiango. Ebongina za nesengo na ka ke mwana ngai. Ya yo oso reprocher ne lo te ke zemi za. Alpha ngala lobi boye Alpha. Zobina. Na lo ba boye. Lo ba solo zemi ezala yo. Je te kanga. Jose. Alpha kanga. Na di kanga. Mo beto penza lo bosa ki mobile. Alpha. Na lobi boy. Lo ba kese message na Jose. Ezala ya yote. Ezala ya yote Alpha. Kaka zela mayo yo tambola ka Alpha. Zeme ana soki ya yo Alpha. Na deux kana mo. Bandisi bakolia yo kati bali. Bandisi bakolia yo. Matiko la kele mabasa ka mwana. Bandisi bakolia Alpha yo. Mama bandisi bakolia yo amore bembe no te pera kunda ngote. Na kolela tete. Mama pusi okose makamu. Fika mama kola kila no mabete. Yo sana ngo lo te atona kindaka bavaya. Na yebi ki ozolo ba makamu. Bavaya kana kindaka nzela mai. Soki ngana na yebi makambo ya zemi yatake petite sœur. Ya tala ngama ko ndenge nazolata tala ba senti na zola ozomona pasiko la sabisoni ngana kena ko kansa mwasi na Jose oza leki o ngana na kutokoto tikala nayo ngato zakana mama na biso ya makambo emuchi wapi soki likambo comme ça na batele soko eti Jose na ngai epesinga pasi na kokite Jose mama kanisa bien Uzande kwa mwasulika mtoko fana na ndaku. Je sais zala na ndoto lota katoni. Soki to kokite biso to zaba yaya to ko chayo poa. Alpha take ba yaya. Alpha za kindoki. Yo za yo za misama be. Alpha za mubali. Non, nantela mai kuna makambo mabe komela ka ote. Alpha za namona eloko. Osimba ke lokote. Te namona eloko. Okota penzela morote. Eloko. Oza sir. Nada sir. Oza sir. Nada sir. Olobize mo eza yote. Eza ngate. Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tanguissa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaire. Na $20 nayo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bosalaba Dona Bino na numéro Oyo. Orange Money, M-Pesa, Airtel Money. Tozwani Bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A.
diaspora bana na nzambe nyonso partout na monde esika bozali Rock City yango awa toza déjà na kati ya Rock City la cité des chrétiens mabele ya bana na nzambe Rock City la cité des chrétiens oyo epesami mpo na yo mpo na nga mpe mpo na biso banso bandeko na nga ya diaspora bolamuka promotion ya mabele na biso ekosila kala te kima mbango esika ozali yaka kosomba mabele na yo na prix promotionnel na $1300 ya pamba okomi mokolo lopango neti ba G na $1300 ya pamba olongwe na vie ya kilocateur na $1300 ya pamba olongwe kodefa bandaku ya bato kima mbango parce que temps eza mukie moment ya promotion batiaka ngo mingi te batiaka ngo ka muke mpona baoyo baza na chance nde bakozwa opportunité wana. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo.